Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Mikolo mibala 50 baoswana. Combien de générations ils ont entre 1979 tout à 80 Tilelo. Combien de générations? 90, 2000, 2010, 2020. Toi on a 2026. 46 ans. Surtout tu il a quoi 4 générations. 4. Donc, ma maman Mikolo sera 4 générations. Ma fait na réseaux sociaux. Bazo soana. Likamwa âge. Yango na tuni na communauté na biso. Bato balinga kokola te ou bien âge est un problème. Oui. Non, c'est normal. Et après, la génération T, le peuple noir, Moutou Mouindou, Alinga Kokolate. Tout le monde a un président africain. Le président africain, Bikondi na bis bazana ba 90 ans, ba 100 ans, ba 80, que tu sois dans 60 ans. On a le quoi na zanano. Donc, et bandi pa na président balinga kokola te. Ti na biso population to linga kokola te. So te pena Maxi Bondowe ayeli pena Gabi ayo tanga likambo âge na okimawa. Na okimawa mikolo mibale ba osona pona âge ya Gabi na Maxi a promis ceux qui ont regardé le na 19. Yo on a mis publié na bien avant pour na 19 on attend à roya les tantos doivent tout poster et comme en retard. Na mi côté la première partie. Comme ça deuxième partie, ta on a commis là na ko côté ça. Mais ils mawa ba koko mi balé bazo soana. Pourquoi on le met bakoko? Mais ça va coco. Il y a Gabi à ça va coco. Maxi Bondowe pas bouti retard. Ça bota qui avant le quoi Gabi. Elle n'a pas peine à coco. Mais bengi ba éducatrice à masse. Mais bango ba son a pour âge. Ça penda très déçu. Et puis curieusement, tous en matanga. Toza na matanga Caroline. Toza pe na matanga ya ndeko na biso mususu. Auti kotika biso lisusu. Lelo lisusu. Ba samedi za mabe. Ba samedi za mabe. Samedi passé tout une nouvelle à mabe. Samedi tout une nouvelle à mabe. En parlant des nouvelles à Caroline. Avant la tira bino vidéo ya Gabi. Non tira bino vidéo ya prophétesse moko bango bayaka kaka so matanga eza na communauté ba prophétesse na biso bakoma bango moko mpe bata ba buzz ba prophétesse na biso pe donc laisse que on est mélangé dans cette communauté là tout ça mélangé. Pas ici, mais il faut qu'on a ces capots. Avant tu as une vidéo ya Maxi. Prophétesse wana aya loli. Nzambalo melié. Polim sangai. Ya likamba pasi makasi, mais
tellement que to eza bana te réseaux sociaux que tout le monde a 10 ans ma belle. Aussi excusez-moi. Réseaux sociaux tout le monde a 10 ans ma belle. Tout le monde a 10 réseaux sociaux ma belle. Voilà. Toza na ba prophétesse, na ba prophète. Oh ba on zamba lobela ba on ka so ba événement za na communauté. Ce qui est événement zate ba za ka na révélation te. Donc na temps normal boy, nzamba lobela ba on te. Nzamba zela likambo za na communauté. So likambo ekomi na communauté, nzamba lobi mba moko. Aye a lobi Caroline abimelié. Abimelié. Bola na ra vidéo ngobino moko. Bola na vidéo bola na ko sale rire. Bola nde bon tuzonga. Vers 4h du matin, namoni Karine Etiko to Karine oya théâtre oyo auti kokufa azo ganga azo kota na kolela azo yebisanga ke batindi ye epa na ngai azo lela makasi landa témoignage na ngai nalobaka suivant ke nzambe asalanga ngolu soki mutu akufi eke mutu wana nano defa nano bakundi ete namonaka mutu wana defa pe bakundi e soki nano azwi kimia te namonaka mutu wana mingi nayebaka nanga mutu soki akufi to balobeli ye na mboka na koyeba bamosusu nayebaki ake affaire na koyebake ake affaire te ake paradis nayebaka na ngai alors nalobaka kaka oyo Nzambe intéressé pour nalobela yango Nzambe lelo na ba 4h du matin na bandaki ko adorer tant on a silisi prière ko tiananga mutu pona se reposer namoni ombre moko ezokota namoni ombre comme si naza na lumière ombre moko ezoya na repoussango au nom de Jésus na lamuki donc na lamuki na bandi kozwa contrôle ya esika na lali et puis na bandi ko menacer puissance nyonso oyo eza en dehors ya volonté ya Nzambe nazongi lisusu na pongi tango na tie mutu na ngai mbala moko te namoni na se retrouver comme si nazoyoka nzembo ezoyemba na motema na ngai nzembo ya Jésus nzita likambo yango esalinga somo Yesu nalingi ye oganga po na ngai situation nanga esila lelo yo bato batelemi liboso ya tombelanga bayebete yo oza Nzambe na bomo Yesu nalingi oganga po nanga situation nanga esila lelo yo bato batelemi liboso ya tombelaza bayebeke yo oza Nzambe na bomo ezoyemba na kati ya motema na ngai alors tango yango ebandi koyemba bongo mpala moko te namoni apparition ya mwana mwasi wana Karine oyo ya théâtre abibia nakosuka bien nanga nini ya nani natala nini mama batindinga bana natamboli babi nanga na yakumona yo ngai bazolongola nga na libala na ngai basalinga ko balongola nga na libala na ngai nasali nini nga nalingi na nga moto mosu akota na libala na ngai te nga mpona bana na libala na ngai nabokola bana na ngai nana kobokolela nga bana na ngai nana kobokolela nga bana na ngai nana kobokolela nga bana na ngai nga nakei te nga naza kaka wana naza wana nalingi nazwa bana na ngai naokoka te yoza wapi onga nasakaka wana nalinga nazwa bana na nga nazokoka te otalelanga likambo oyo nga sikoyo nga na bandi koloba nga il n'y a pas de relation
entre les morts et les vivants. Conscience nanga bandi ko sala bongo. Il n'y a pas les relations entre les morts et les vivants. En photo yo, ya mwana mwasi etambola na TikTok e kakufi na kobota. Siki mwana mwasi ote. Siko nini balongo nie na libala na ye basalingako bandeko basalingako na kosongisanga na lingi na zwa bana nga na sokoka te. Mbala moko te. Na somo esali ngai na bi relation ezalaka te entre bato bakufa na bato abomoi. Au nom de Jésus nga nazo réprimander, au nom de Jésus azozonga nsima sauvenga, pardon, sauvenga na sutuki na somo wana Jésus. Ntango na sutuki na somo wana na telemi na bandi kolenga na lamusi mobali nanga na bandi ko expliquer na bitala makambo na uti komona tisili so mobali nanga bime yo silisaka makambo ngo bato wana bayaka koloba te pourquoi obangaka Dieu est prophète nzambe pe akoki ko sauver mutu akufa à travers yo okote ko sambela abiki. Comment yoza kaka kopinga na ko repousser bango avant le temps et na telemi na bandi ko sambela nzambe na ngai zongisela nga vision ya mwana mwasi oyo nzambe nini yango eza mission na nga. Pourquoi bato wana bayaka kaka koyebisa ngai sauver ngai tala ngai yeyo nazolinga nazonga na nzoto na nga nazokoka te sauver ngai. Nzambe mission na nga eza nini nayebi te soki ndenge tozokende kaka boye nzambe akosekusaka mutu moko akufa à travers nga nayebi te. Donc namonaka des réalités et bato bakufa des fois bayaka koavouer des réalités mosusu eza pasi des fois moya kolobela ngo meme ekozala te ozoka mutu aya beti lisolo neke mutuna mutu abomi ye des fois otokolamuki bonzoto ezolenga yo ezolengo na binzambe explique nga mission nanga et puis longolanga esprit ya père na kati nanga po na yeba ko zwa soin ya makambo oyo yo soti bato yo tinda bango namoni ye namoni pe ndenge azobunda asangisa bana na ye azoluka asala ezosimba te nazomona na kati ya ndako na bango ntango azoloba nazomona image na ye awa naomona ye pe ndenge azobunda kozwa bana ndenge azobetelanga lisolo basalingako nakomaki na ngai nakufi na ngai te nakufi na ngai te ngai yeyo nazolinga nasimba bana na nga bandeko nalingi mutu mosusu abokolela nga bana na nga te bati natamboli ndenge ozomona ngai awa azoganga miso nyonso ekomi rouge miso evimbi lokola mutu aleli so combien de jours batindinga awa eke na lukisi batindinga awa babinanga ozongisa nganga pe somo na sutuki na somo bandeko eza pasi pe na bato basolongola baninga ya avake tana ye koka ozomona azolela te tana ye ekokaki na mike mais aza kolela na bachaîne comme si motalaki bachaîne de minene na kingo na maboko bagumete ya minene na maboko ezosala ye meme kilo akotambola. Donc aza kobunda moto ase préparé te kufa ebongaka moto ase préparé des fois pe bato bayaka bongo ezalaki ba amo yo nsima nango nzambe alingaka sauve bango akotisa bango na makambo ya nzambe me bakufi avant le temps omoni bazoluka justice esalema mpo na bango. Ndeko na nga epesi nga pasi somo ya koleka azoloba te akokende sika te akofanda wana bazongise na nzoto ne poso bazongise ya nzoto ne te mwasi mosusu akokota na ndako ya libala wana te po yefa vanda wana abokola bana na ye. Bozomona ba problème. Que le Seigneur vous bénisse.
Le couple pastoral Écoute du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boyato sanganelongo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo et kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Video na bocho landana epesenga kanda epesenga pema kanda kwani otala aza kitoko mama wana aza penda kitoko bakali ape sérieuse mais makambo oloba epesa donc baka Caroline wana même na poto eza nango même awa ezalaka nango. C'est qu'à te comprendre que ce n'est pas tout le monde qui verra la vieillesse. Ton vivre na biso bien. Nous te disons ça au comme coco. Mais ils ont encore là, tant que tu bandes la classe, bandé par exemple 100 personnes. Mais ce n'est pas toutes les 100 personnes de bah aussi à l'université. Beaucoup c'est 60. 40 c'est comme ça le cycle de la vie. Donc ça ne sert à rien. Ils en ont pas prophète au baya kaka soki likambiza nzamba lobby nzambe pourquoi loba inventé mutu boye ba o baloba ki mutu boye ko kufa et ça la rare que mutongo pas kufi vraiment. Mais ça les marqueurs mingi sur mon takufi tel abimi na ko le baté kenza beti mutalobi mais en tout cas na moni on ka mafma na mutu moni toza boye to na besoin ngapa na besoin ko tsebilo la chaîne danga do yaka yi pas besoin ko tsapelo pe la chaîne nae boutique Caroline api manakinga pona ndo na biswa SBO akufi no ya na sori na masa nazo na courage au sala ngote mais nazo ni na sujet ya gabi on a ka passa na ya ka bola na on kaka communauté ya gabi ba mikolo mibale ya ba 4 générations na kati ba ofwa bozo sala soni nga personnellement na moni na eloko oyo ya mabe Maxi Alobaki était. Elle était dans l'étonnement, elle était en train de parler. Et puis on a un qui m'expliquait qu'il y a un. Mais il faut te reconnaître un peu que il y a Gabi pas me maquiller les colos. A me maquiller les colos makasi. Na nyonso wana conclusion ça que toza na communauté moko baza na compréhension moko ondimati. Je pense que batebele o bakenda poto ce qui a s'intégrer comme na mentalité mususu. Je comprends que Maxi a intégré
parce que akomi na mentalité mosusu ngai pe na expliquaki kana nga eza pe na bato ebele bapesaki batémoignage na bango na bacommentaire ya bavideo na ngai donc oyo Maxi alobaki azalaki na ye libanda te eza kaka ke ya Gabi mpe aza na ye intégré te ayebi na ye te alobi nazwaki exemple na baki bamama ya biso bota ba 10 enfants parce que banda kobota na ba 14 ans 15 ans tia kokisa ba 35 ans abota bino 8 mopiku pan babota na ba 40 ans rare tanga ba na 15 ans ne wana 15 aboti 16 aboti 17 aboti 18 aboti 19 aboti 20 aboti 21 aboti 22 aboti 23 aboti 24 aboti 25 aboti 26 aboti 27 aboti 28 aboti 30 aboti bina 10 to 12 avec 18 mois 18 mois 18 mois après après 40 ans on a sagé dans na ba nebeli n'explique que on a ils ont compréhension ce qui to ça l'effort to comme na moi compréhension ils allaient bien avant ko loko et puis en plus alobela qui paye à Gabité ils ont qui ba tourner aux questions boy yo baloli tout ça moi mai na 20 tala ba comédien ba okufa ba comédien mais tous okufa ba okufa chaque jour liwa et rappeler à biso que toko ki kokenda tout moment on peut partir à tout moment tout ça la refou ya rozala bien tout s'est préparé comme si c'était le dernier jour parce que pas si tout ça te la kate na biloko eza na tina te kitoko te ba comédien bo la soni bo éduquer masse bo éduquer please bo la soni mais ce qui Maxi bondo ya ko répondre ya Gabi na ko tia na po eza matière toujours zelango mais bo la soni kitoko te na on tia la bino vidéo ya Gabi na ya Maxi bo ka Maxi te ya Gabi nga lobela ki Maxi pour vidéo ya Maxi wa ça ki ya live ya Caroline ezala réponse ya Gabi na Maxi nga yeli bon mona que ils ont aucune incompréhension et que eux aussi comprendre dans le contexte ninga lobaki atteindre ki na e ingé comme na niveau haut moi boyo kanizalaka boye kitoko te et ça la penza soni bona na ba vidéo wana ngapi na Holanda mais nozonga te na koyaka katango Maxi Bondowe a osala live pour ngapi ndi na ozela live ana o ka soni 4 générations za na ba âge bino bo préciser soni des fois même les enfants la miki ba 2 générations ba se comporter bien qui ba mikolo qui to côté soni makasi voilà na vidéo ngapi na Holanda na bino bolanda bana ya bana yo ebe bakabwa bana mama bana ndezo soir bana ba besala bana ba temo ko bana poto bazo la teki to ata to supporter bana ne kitoko na kuna iba teka ko na 4 ngane beka mi bale na tuka ba on a ki kazoto na tuka ba 4 ngadi na iba ki kutote ba 4 obe on ni wana même Maxi a télémédia moté Caroline Babali asa mo sali bala babala ki liboso adi aboti bala miso ta divorce faut satisfaire que moi ce mobali wa baliet parce que na tongate faut satisfaire que moto abali PCP mwana ata soko le bateno to suki awa pour yo pour mobali za bana epata na bana bako ba ke moko oyo furi na biso to suki awa eza normal d'ailleurs ba kipona santé Caroline quand même santé sani akufaka la bukaka makami boloba kuma papa nanga quelle santé nani asayo kake Caroline a koti hôpital kuna bazo bimate azala koma nani est-ce que bakondana mowe yo lobana bakondana mowe te mais Maxi yo condamné mowe quand même combien de bateaux boti bakufi combien muto abota te abota kate muto abota okondane
pe aza so vivant te Mais pas ma pasteur, pas mon spiritualité. te aza mama pasteur te mama pasteur na ndeni nga mpe so na vai na nga na koyebanga mpe na yuluki mpe na koma pasteur Comment ça me l'a dit à votre bête? nakoyuluka na nga mpe ya makambo kaka koyuluka Comment ça me l'a dit à votre bête? okoki koyuluka na yo bebe nde oza kaka ndini na yo kaka ebimi na okokoza kaka tiktok na yo kaka oyuluki na kaka kotonso de église yo yebi te yaya Mais comme ça, ça t'a dit au Lobané, il m'a dit. na oloba ne atika bilobaloba atika bilobaloba bayebai na caroline te comprension bavande na caroline akonsanga ta liloba koloba ozomona c'est ça merci beaucoup Mais ça, à toi, il y a condamné ma casse. ya boyina ya kabi merci au revoir Nous sommes là toujours dans le style de Matanga, bureau de la Bourg, de Royabiso, artiste comédien, Caroline, de Montego, et les gars, tous à chaque jour, pas majeur, beaucoup de comédiens, pour ça, la réunion commence que, après, Ndingi, Roleka, tout ça, pour moi, bonjour. bonjour On est tous bien. va bien Et moi, tout d'abord, on a bandé tout, on va s'épeler à la Moussala, il y a Caroline, il y a Thierry Bisso. Pas fanatique, n'est pas dans le monde, c'est soit suite, d'accord, au Talayo, mais c'est le moment où on a bandé celui. toana matanga caroline azalaki mama parce que abota azalaki mwasi moko malamu asekaka kaka bavideo tu ezocircule na réseaux sociaux omona aoseka aolela cela veut dire ke azali na motema moko boye liwa na ye mpenza epesinga mpasi parce que nayebi ke biso na bato balingaka caroline ikwa tozopartage yango eza mpasi caroline ake kaka boye caroline atiki bebe caroline ake le caroline akufaki liwa na ye nalelaki makasi na ndako na binzambe caroline aboti amoni mwana sambeli me nga mutiope mwana akufanga na libumu samedi bakebimisanga mwana mercredi nakufaki te omoni koto ezongisanga caroline abimisi mwana akufi atiki mwana me nga mutiope na mwana akufanga samedi ya max bakebimisanga mwana mercredi ya le 8 max nanga nazala kwa deuxième motu oyo visa après nga mutiope na hôpital babi nanga ke mama yo fo sambela nzambe makasi parce babimisanga mwana baposo elongwa nzambe asalanga grâce fale naza motu mobe nakufa yango moni ata naza nanga mabe question natali ka yesu aza sikoli na otala caroline mwa mwasi asala ata lisumu te na internet akufi ngao kuna asala lisumu ebele nabetya bato mabaku ebele me nakufa te nzambe moti ya biso nini na liwa caroline liwa caroline eya question oyo pena baanglais balobaka question mark il faut teya kosala mabe mpo ya nini koyinana mpona nini liwa caroline eteyi biso ndesi il faut teya bino ekoteya bino na bafaçon nini na bafaçon ebele mutu na mutu ana part na ye parce nga koba biso liwa caroline eteyi nga boye eza mpe na nga na mwa 79 mais yo amwana 69 bobeta batatu na maboko mpona bomba ba age bamangwele na bino po bwana problème alingwele nga na problème alingwele ata soko mokete donc po beba so na mwana 79 au 82 challenge rendez-vous na pokwa na live na olata single yope lata single na bomba ta tatouage moko te na lingwele to lingwele moko te na tatouage na fi de tatou mais na bomba te brassard nanga eza yope lakisa yo brassard ya capitaine de l'équipe ya lingwele bébé na lingwele ta soki mokete biso soyebi ke lingwele suka na 80 bana pe ya 80 baza na rare ya bawa botama na province na bana basoda po bakataka lingwele na retard à partir de 81 tina 2026 lingwele eza te merci pas Mobutu pour épargner biso osala biso moins différence na ba yaya
Itoke no wa. Yo ekili boso bo benanga. Wana po ma âge. Et moi mama âge bamba ka odo sopa ko la terrasse. Vous êtes très fragile na ba âge abato. Yaya, oya ki liboso nanga oke liboso nanga. Onu na liboso nanga. Okota maison de retraite liboso nanga. Na ibila na okola. Mais bien na onu nanga mais na sima na o. Na oya jamais liboso na o. Okosi. Uvuno. Rendez-vous na poko Totana za lingwele. Ube lingwele te. Maxal de alaksama. Liboko na ye na pokwa. Rendez-vous na live. Aujourd'hui na pokwa. Cheka na butu. Rendez-vous live. La kisa lingwele na yo. Tomo na yo. Uvunu. Kolo. Mbiaka. Mamelonge fundo. Ba filtre, ba couche, ba poudre, tout. Et boya bino. Boaka mbamba na âge. Na lobi Gara pour m'acheter. Ma belle en fièvre acheter. Pardon. La belle en malaria acheter. Ah, on a nos amkolo. Nos amkolo pour me coller assis, on est responsable. Nos amkolo assis, on est mature. Dans 79 on peut signer, ça me va. Ça me va trop bien. Et je suis fier d'avoir tout. Dans mon 79. Un problème dans ma tête. Un problème dans 79, je l'assume et je le porte bien, regarde-moi. Waouh, si belle. Parce que dans mon 79. Parce que nous avons tout dans nos pas 85, bon, nous avons abondé. Bon, 85. Moi, je suis ça, moi, 84. Je suis ça, moi, 83. Mais autant la nenga au kende, waouh, Seigneur, merci. Seigneur, vraiment, linganga. Pour nga pena zamba linganga. Pour se pena mon 79. B. C'est une zamba linganga. C'est une allière à pena ma oul d'onction, ba vita Jésus. Elonga ba bébé. Ça, on a maquillage tout le temps. La posta, on a vidéo, on a mon salité. Na pas ma maquillage té na kanga na ba couche ba faux de teinte ba tu ba bien tambola na sans maquillage na tna pa ma belle toujours ki na ki boy na nga na ba té na musana na salité on na bomba ba silté faut za kana ba sil faut za ka ntanga yo na suki na kufu na foulard mais toujours tacos malgré c'est un neuf bon yo bébé 85, ok, hein, bébé? Sumba, ok, nda, ok, 85, ok, là, ma bé. Mat ba sauter? Bon, to say boy. Rendez-vous là pourquoi? Voilà pour ma âge. Et moi mama âge bamba ka odo sopa ko la terrasse. Vous êtes très fragile na ba âge abato. Yaya, oya ki liboso nanga oke liboso nanga. Onu na liboso nanga. Okota maison de retraite liboso nanga. Na ibila na okola. Mais bien na onu nanga mais na sima na o. Na oya jamais liboso na o. Okosi. Uvuno. Rendez-vous na poko Totana za lingwele. Ube lingwele te. Maxal de alaksama. Liboko na ye na pokwa. Rendez-vous na live. Aujourd'hui na pokwa. Cheka na butu. Rendez-vous live. La kisa lingwele na yo. Tomo na yo. Uvunu. Kolo. Mbiaka. Mamelonge fundo. Ba filtre, ba couche, ba poudre, tout. Et boya bino. Boaka mbamba na âge. Na lobi Gara pour m'acheter. Ma belle en fièvre acheter. Pardon. La belle en malaria acheter. Ah, on a nos amkolo. Nos amkolo pour me coller assis, on est responsable. Nos amkolo assis, on est mature. Dans 79 on peut signer, ça me va. Ça me va trop bien. Et je suis fier d'avoir tout. Dans mon 79. Un problème dans ma tête.
Un pomme de 79, je l'assume et je le porte bien, regarde-moi. Waouh, si belle. Parce que maman a 79. Mais ce qu'on a tout dans le groupe, on a 85, bon, on a abondé. On a 85. Moi, je suis ça, moi, on a 84. Je suis ça, moi, on a 83. Mais autant la nenga au kende, hey, waouh, Seigneur, merci. Seigneur, vraiment, linganga. Pour nga pena nzamba linganga. Pour supena mon a 79. B. C'est nzamba linganga. C'est na liara pena ba oul d'onction, hein. Ba vita Jésus. Elonga ba bébé. Ça, on a maquillage tout le temps, té. La posta, on a vidéo, on a mon salité. On a pas ma maquillage, té. On a ba couche, ba faux de teinte, té. Bato baby na tambola nanga sans maquillage, na tanga pe mabe, souvent ki nanga ki boy nanga na zana na bate nanga musana nanga salite. On nanga bomba basil te, faut zakana basil, faut zakana bon tanga yo. Na suki nanga kufa na fula. Mais toujours tacos. Malgré c'est à neuf. Bon yo. Bébé 85, OK hein bébé. Osumba. OK ndé. Collé 85, collé ma bé. Tu vas sauter. Bon, toi ça est beau. Rendez-vous là pourquoi? Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et le plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Où sont les victorieux? Où sont les victorieux? Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.